Alors, ouais, petit lianza petit bino le cas boy poto beaucoup mieux que ça na bato. Beaucoup mieux manquer bato respect. Comment beaucoup zo audace au finga ba star. Oya mboka na bino boy. Comment ça? Boza audace au finga ba star mboka na bino. Kaka la mboka mo Congo. Ki omona peuple azo finga ba star na bango. Na mboka monsieur za la terre. Comment ça na soni et ça la terre comment fali wana ba faire. Baza père de famille. Mais ndé bofinga affaire bofinga afali bofinga ba misusu ba misusu wale c'est pas bon et ça sonne pour la communauté de congolais boye pour ça ba internet de nous ça misala na pampa bosala kana les so boga na commune ba fin du mois faut bofinga ba ko insulter ba tout boy na yogi serve zo finga na petit na bisio ye ba serve zo finga meje abeta misikité azali ndeko afalite fali abala mwana na ye biso tozali ba petit frère ya sœur wana ya meje ozo finga wana petit ye ba kango biso to bala mbinza Serre wana to kolina venu va venir kangama biso aveni mwanda ye aveni bango aveni ngela tant chose abala mikie to ma bibende to ba jeune quoi to ma bibende to yo serre wana teka ba poto ngai awacha ba bana to mili ba poto na m chose la refuti m chose pour la refutite wana yana so quartier petit na peso mise en garde ndeza wana lo kola ufinga fali aza musicien ndebo misana ufinga la faire bo finga bango mais pour la serre wana ozo finga na MG petit biso a mettre mbinza petit toko vanda toko lukela solution solution kwa bosaka na batu est-ce que nous on y atawana terozo kota ser meje wana yana sa quartier petit frère nazolo ba konstater nazo pour fali apesa ngambo fali asala ngelobo non nazala bizambo falite OK na mbonga falite na verra bien la vie ozoka nazala bizo fali apesa ngelobo mote tala mutu la table là non ozomo le salaire c'est 220 2023 ozomo nazala posa mbonga falite nazala chef entreprise tala entreprise na ngai ozomo tala entreprise na ngai nazala 7 employés bazana pasala ba 2000 euros ozoka petit frère na ebisio oyo terozo kota wana kofinga meje wana petit biso mettre mbinza to vendre la yo ozo réponse na ebisio